Qu'est-ce qui se passe avec l'honorable Mike Mukebai? Non, moni lelo ba comment confondre. Talora netinga Sankara de kutana fandi. Honorable lobby soi-disant na ebité, mais Léona Minito un Mike Mukebai, oazo talangana ba TV, na simbi mbongo afaye na sombi banda ko afaye. O lelo Sankara de kutaleki a bandi ko finga na TV à l'occasion de rien. Batu baze la ba on a parlement, ba ke loloba makambo c'est important pour na mboka. Yozoya ozo bando finga ba miss finga fingi jiba fingi wera a fingi kofi wera olobani na parlement jibe bazoyemba batuloko bazadio Congolo. En tout cas image ameza munene j'ai des preuves bocha moi image amukie bomona nenge ye Mike Mukebai putika biloko wana nyaba Sankara ba komo ya ko sa débat politique to Sankara hein akeya beti matolo yango ba Didi Kinani ba pesa ba zu ba ngombongo te yango ba ya politique Didi Kinani okeyi wa bizwa batu na yo hein bato ba pesa ba mo bazadio Congolo banani bazaka sute putika biloko wana nyaba Sankara ba komo ya ko sa débat politique to Sankara hein akeya beti matolo yango ba Didi Kinani ba pesa ba zu ba ngombongo te yango ba ya politique soit disons honorable faut le roi ba honorable ba Junior Nemba ba papa Molière ba papa Liézer o baza calme bango siko ba yena ki Sankara mo be na nenga mabe tango zo yamba mo banda ko finga nga Sankara na simbi mbongo avant yo na bando kende poto avant yo si lelo tango foutela moi j'habite chez moi Osana ne l'autre côté, excusez-moi de dire, mais Léo la minute n'a rien droit de réponse naïe non à qui paye. Bon t'as la image wana, bon comprendre que ndeni ba honorable batwa c'est la moment où on a parlement. Bino se permettre pour na au finga ba Sankara. Azo finga nga Sankara. Na nenga mabete pour Léo la minute na mais les camions se bandara quelque part, c'est comme si un souillot pour tout chaki. Nga na yego tu na mi mamnete. Donc yes ko jalousie, ata la ke na zwa ki vie avant ye. Que Léo na minute na mema batu na poto avant ye. Yet locataire kala mingi ta ti lelo aza locataire. Premier mbongo azuka na makambo Sénat. Tant ba pesi bango ba moyo ba sénateur premier mbongo azu. Nga Sankara kuta na sali stilo lelo et kota tina ba opposition na ba pouvoir. Lelo onani badani onani mwana. Mike Mukebai na pesa bino exemple. Akoma Sankara ya opposition sur lelo suivi. Ya talanga na TV la fanda bina bo talanga na poto. Akama mabe akana bonne vie. Akama biso batambongo déjà à l'époque. Mais lelo skotango aye la Sankara de kuta eska futingai. Ce sont de mes enfants, ce sont l'école de Sankara. Donc, nous tous bimi bimi lelo fonga Congo dédommagé nga Sankara. Batali bela habita, nga bisoto dédommagé. Ba Daniel Safulelo. Ba te belé ba bimi belé na même na ba opposition na ba pouvoir. Donc baza ba école de Sankara. Il faut ba fanda ka batali ba sambela ka nzambe ke ngai na sala idéologie. Oyo kala ba benga biso ba voyou, mais nga na ye nango na nenga misika fumi. Tana ba misika fumi ba ba yeba kite ba to alobaka misika fumi na misika fumi. Mais tant na lobango ba yebi conteste na lobela ke on a lobé que fumi azaka précédé. Azora le koné muke tsa kotonga eloko esili. Na ça batuke ko sala presse na vite. Ziebara nzambe moyo bimi likolo pona nga Sankara bima pe pona batutu. Donc le chèque azanete ko yekloba appel nga chèque biso ya kotika batu na mukili biso famille donc tozo kanga bando kebele yango moni ke biso ba Sankara de kunta dans na fanda kana otala je vois mes enfants ba Mike Mukebai je moni ba batona ça me fait plaisir. Na mona bana ngai école nanga ba oleka ba oluba o ka lubinga bi ata école na sali. Mais ce sont des Sankara. Mais Sankara ba guerre ya wenge musique à maison mais en ABCBG. Et où t'auras pas ba fan to pa na bino ba porte-parole. Bon, musu se go tapé pas ba fan, musu peut porte-parole. Musu peut la plupart exemple journaliste belé parce que conjoncture peut frapper. Mutumso fan na bi ana composer lodi. Ah lukaka ilo moi composer que le artiste tala kutu balobe kuna boye, tala kutu boye pour avoir un petit rien pour y vivre. Donc ils sont comme plus journaliste mutu ba comment ba songi mais ba porte-parole la batou. Zone l'exemple le roi Blanchard Mosaka. Bongisa. Te to bongisa to za problème na te nazo betelo ke biso go banda so zongi sikoyo. Biso to kiparate. To banda guerre wana depuis soki 1997 97. De kiparate Mosaka c'est un frère, Roger Ngando c'est un frère, le loba Kisinjo comme leader, le lobi so ba do menga sikoyo style ngana yaki nango. Ezagite nga style ekoti plus au moins bena nde nazo betela. Quand je vois mes enfants de Mike Mukebai,
Ce sont mes enfants d'école de Sankaraï. Donc, on a beau fruit. Tu vois, Daniel Safou. Voilà, la politique. On a politique, parce que ce sont des journalistes. On a là, Sankara. Quelle est la position? On comprend. Comment on l'est là? On peut. On m'a dit, bino la Sénaguna, sobo libéré, bisotoni. Première fois, bah, simba, 10 000, 20 000, bah, simba, on a qui mukolo, on a qui tata. Donc, cela veut dire que bisotoni, simba, on a pas aginé. Parce que bateau yo biso tant que ba poto ba kama on a avion les avion on a maïki ki ba avion ça ba kama donc c'est ça ba bateau yo ba bateau afanda ce sont mes enfants donc voilà ya moni même tête ndai maboko banque akaso afanda bi 140 ni zwata mo 50 000 ezala bato musuna betelo pardon de grand kata ngala kutana mutu asinga bi 140 zwa $80,000 oyo ukataka suki te ya lelo te na betelo batu Adolphe Dominguez azasko moto tango biso te ya wenge tozaki dana wenge Adolphe soit premier moto yo amemenga na ville to ya les frites tara frites carnet za sonné te mtamema yo te amemanga te via za mona yolo ni etambola ke mtaya na power en son bon c'est tout à fait normal peut-être est-ce qu'on a wenge to kanga ma plus on a vu na matata ya mo ameminga mo ville ameminga mo ni na lukinga na mo car donc dans ce sens là mais en tout cas mais en tout cas ça coûte tout que ya na mana wenge ya na mana wenge ndé o asa vie auto e banine na wenge donc na za mona bandal né grandi orchestre na biso wenge donc voilà alors toyeba lelo yo kombo ya maison mère nani apesango en tout cas maison mère eza eloko moko déjà tozwa un esprit église catholique ndé baloba pena ke babinzambi nzambe botami belé mais maison mère au Congo c'est un pays laïque nous on a ba France nous on a ba pays belé ba Italie ba ni ba pays laïque donc Congo c'est un pays laïque total qui maison mère en tout cas on a pesa qui biso idéologie eza ma Sylvie Mampata tala ki moni Mampata moto yo abandi okende poto na ba jini ake poto na aja mukie papa na bango saki sacramento o absali alimentation na gitambo premier fois bato aller sabato boudé na gitambo vie sacramento le papa ba Mampata yango Mampata tala gabité na minute o eza maison mère do bato nyonso ba uta a mais to ka ki Serge Mabiala Marie-Paul aloba Serge Mabiala mtapesa komba maison mère na concert au bobeta na vis-à-vis eza ba kuiti ba tikande kuiti eza omoni ba artiste belé ba komo tiasko kuiti amabe omoni lolo kuiti kalezaki mutu mso bika melane chibuku abela msulo toko mais lelo chanza zodoto soki nini ngwana nini donc comment biloko belé bas indika ba biloko belé kuiti comment amabe donc cela veut dire que za ba drink pour evanir que Serge Mabiala le kana te va singa ba pardon alors en tout cas ba na maison mais bolimbi sanga na biloko so ngalité zaki sous les effets donc moni frère na biso lelo azokende il faut banda ko désintoxiquer parce que lelo biloko melaki ça vraiment bien mais en tout cas lobaki yango ezaki na ba drink asenga ba excuse y a pas de problème lelo Mampata mutape ça comme maison mère lelo Mampata za muto yo asala ke belé maman pasteur en tout cas tala lelo même omona ke wera za muto yo akobetani musique mais base fanda lelo mona ba exaucer omona ba gladi baza bato ba silisi ba classe aux États-Unis devoir en anglais c'est pas donner n'importe qui banda ko réfléchir en anglais son réponse a été banda ko lia biki en anglais monde za na classe ko zo luka réponse on lia sou biki en anglais premier musicien oyo penazaki o ayaka na wengela ki JDT yende mutu tango moni tango wenge panzani ministre à l'époque wana ministre aleka teva lobike non parce que batutu bazolinga wenge panzanati ministre aleka pesa communiquer lobike non o monsieur moko nako kabona ki deka monsieur moko na tous les deka moko na bango me répéter jusqu'à nouvel ordre mais ça là qui est quand ya ba président JB ba répéter na moto et sika biso ba sankara de kunta to kenda sikoyo ko informer président wera na palais to zwa sikoyo wera sol le roi de la forêt marche talara donc prêtre abimana ebisio boka histoire rep wana rep katana to kenda nango ti kota ba aéroport donc mutali boso to marché na sikoyo za JDT moloko mais to karabaloba que Marie-Paul mutayaka na JDT na wenge musique à maison na JDT ndeni tape sabinoye en pesa biso ndeni yemo Marie-Paul mona bandal JDT mona bandal ya Jackie ya fa na kivunda biso fa na balari ba ve na biso kangami donc cela veut dire JDT rêve na ezalaka un jour à kota wenge maison mère makambo JDT moi da rosala azako tala mso atali jibe atali wera atali nipo même bandal même temps dobeta ba musique ba tutu azako za ndengwana oka musique boso e bandi mutu monga na jibe ngana wera de rosala les dio wana yango monike ndeto lo baka makambo wera na jibe basala
muto tika la osala ngwazati parce que baza batu ba marqué époque lelo batu ko wanga na bango musique tcha batu nyoso lelo ndenge makambo eza mais jibe na wera eza ba époque o makambo basali tika la te donc bazaki déjà ba modèle ba jide ta la fanda nga jibe oko pa nga msusu boy mais en tout cas que Marie Paul a mema ki non jide ta ki mutu déjà ba beta ki na moi tango ayaki ba kangama ka série Saddam Hussein azwa bango El Paris ba yi kisasa ba kangama ba katana ki jide te maza mutak banda o galerie pe na kin mais pourtant mona ba tapoto ba mima na musique te famille na bango mute mima ki na poto ke na poto mona muki le jide ta ke na poto Seria Miguel ya mona même mentalité na yaza impolite ne ba misa ba impoli ba manka ba batu non bien instruit akenda classe beauté humble de yango wana do misa liboso to zwaki zalaka yeshide te yende misia liboso mais mabiala azaka mutalaka ko répéter na wera déjà na kuzu na palais mais baba mabiala azaka musicien ya wenge musique maison mère te azaki ndeko yemba na wera ensemble kaka na répétition azaki musicien ya wenga ensemble te mazaki musicien ya wera na ndako tangu maison mère ye wera ye mode ya maison mère mabiala matakaka longwa na kuzu mata okopa malgré ça olingo lia mingi yepe ozo comprendre lia trop oui rabibo comme pe moi mission moi charisme trop de foufou na mission za bien moni yango we razwa ka yebu abanda ko yemba tanga bandi yemba mais mission liboso ezaki jidete po omoni tango wenge panzani na dekan wana faire se retrouver lokola mwana mwa suka bwena nenga wa wenge po wera mutaya na SS ba test mais baloba pe faire aza parmi ba cofondateur ya wenge musique maison mère yango kasiliso na zoela sikoyo donc faire aza mutu sikoyo tango wenge esali ke wera ke na gauche jibake na droite bato bebele ba pesaki wera neti chance te ba mona neti kate to landa kaka mukulu donc bato balanda mukulu eza pe ba faire balanda pe jibe faire aza na maison mère te ya motango maison mère bandaki ya zakiti donc ya se retrouver na ka senga jibe ba pardon ba kotse muta bengana ka ezaka jomo die makila c'était yo sengra yo mutawera wera mutayana yo landa biso te seko ye batindi yo infiltra kawa po memaka message pa ya wera yango moni rwanda ya biso to bandida ko répéter to bima kutu concert moto beta ene répétition mo nini bato ba buka na boy donc wana faire azagite après ko ya muta bondelela ka ezalaka mampata bondelela bite ya Noël zongisa ekaka ayebagite talaka yango moni ya ko ya déjà tango aye akuti déjà ba JDT bazalaki akuti déjà ba on a dit ba mabiala bazalaki on comprend akuti déjà ba tutu mais ça te que cofondateur yo zaki de ozolanda kota jibe kuno yo kuta bato basala orchestre cofondateur ya Dendon ou bien ya Bikedi be ya Manga set ndongo lo baboy yango ndongo lo baboy yango peto ka selo alo baka beta yo parce que ndongo ba vérité bona télévision côté quelque part peut toucher metema bat misusu est-ce que c'est lo beta mudroanga mais to ka sango selo beta yo yango longa ngé so dia boku na power en son yango dia bo power en son yango selo alongwa bokanga passeport na ye to ki to ebili solo ebetama bon moni lelo personnellement moni basele yo ya lokwa net o ya la musique na akufa si musicalement cela veut dire ba succès oui cela veut dire que ba succès o ba fali ba osala ba succès o ba Robinho ba osala ba succès ba Fabregas ba osala lelo tshira ba seleote hein donc ba tout monde ba sila ba 20 ans passé donc tu comprends donc personnellement aza muta kufa déjà kala bon sikoyo zoasko na nenga niveau mutu lokola sele so to beti le sonner sikoyo ye pa ole kamba moi baloba e bodo alko tonto la musa mutu mon émission no kako mais tout ça ga au mona ole kata 4 émissions ça la pour Sankara lobby donc cela veut dire que bazaba batumo boye det ba seleo ayaka ezaka histoire mo ile kamwa kala na mie yalinga bando ko intoxiquer babatu ote bo mona te fali kuta sali orchestre asu contrat mon mona Gabon de banria longwa par rapport à Fali tellement c'est complexé fallait sali orchestre si minzo ka mutu nyonso abotama leader te omoni ki leadership abotama nango yaka internet ki attaque atalaku olelo kotaba bamanzanza soki sanguga che mungu na kati na maike bango babosana ki idéologie ki atalaku euti ba odeyon bakitambo oko pa dutiko bango ba yena ngona magi ke asala pa orchestre ya omoni asambria asala mamba barumba tout ça aya manke we en plein concert ya omoni ngai ta ke jidoka ya mettre 50 na baka yao na mkuu wa mongo ndo moninga
nako beta bena shit na kanga mi likolo bo mo bondela ngana kita na sali 3 jours likolo na mutu na ba physique na makambo susu na beta esiko yeko na beta ka mbamba on a fait tellement na beta na binga sele wana Sankara yo beta sele ba mbinga mso inapti bali na fait siko ko banga te ya donc il m'a bungo na fait nga bi tellement na beta dans 5 minutes c'est le mon ba blague la fenta e bo mba mo ka panzana papa okuri an luka me bamba mo ipon soenagi ba jidoka ba otala ba ebe ba kinani dans la beta ipon soenagi na yo kanges ko na se on geza gata me mouvement au sol parce que tana kange tellement na tranga ma kasi sko zolela ya saka na bela malade ndeke na kufa ya saka pe me kanga sko na kanga na se c'est le lela na tanga bitana bo maman na batu pamba ya ngona tikai donc quand des ennemis aux ennemis na za na relation mogote donc soko longwe pembe na wera soko longwa bien. En tout cas, tout ça bien. Parce que banane ballon bien, oh yo yebike ballon bien. Oh ne sommes na ballon na TV ba finga na bangote. Oh mona que jamais ba yaka kolo ba maba wera. Tout ça va bien. Lelo je parle bien avec Fabrice. Je parle bien avec Bill Clinton, je parle bien avec qui l'autre nani. Ba Robinho, je parle bien avec Onani Soussou. C'est là. Fabrice, Robinho, Bill Clinton avec la Coste. Téyité. Il y a ce salika. Point. Nazomona c'est nazoke ndozoye ne pas na bango mwana na zenga la cause nazoke ndozoye pas na bango ava ya concert ava ya rap ngapo biso mto ya to kamata to apuya to comprendre on a la na mingo mona zala sa bikedi ne mona mai mona swa kalingia ava ya répétition fallait bikedi wana okalinga ye moi za makasi na okalinga bikedi la cause ce qu'on a ko zoye ta on a ya na ye na maison mère na yo mona kenga oh akoma bo ba to bite ye mulaile ki moi ba zoye na wengeza te omoni ngamuto na lubite to lukata basala to opération bakache likolo akita mata imuke ba doit bite otaya ba vigile ba boya kutokozwaye to kamata zo melelo comment le gala TV azo finga wera pourquoi parce que ba pépinière na biso omoni maison mère ezali déjà ba tunano so ba longwa ba orchestre ba mona so mikeni keza ba pépinière na biso so ba mission na ta batala ke nanga comment souffrir na ne loko sala te na mbongo te aya luka vie ndebo na mtalongo ekonga ko luka vie na poto n'eta balonga ba orchestre na bango ba yoko luka vie na poto eze pa wera parce que bana no mona bato ba la kosa leki na te ba do finga wera mettons à postuler qui au CPL quand même à postuler na maramia postuler l'éducation na zoa de Sankara de compte na ko se permettre te na finga mama ya bato ayembaka te na ko finga mwasi ya mutu ta ayembaka te na ko finga pe papa mutu te et ça c'est l'éducation. Dans la mutu na classe donc na pena muto ndozo mona ngawa do ba classe na biso ba talanga biso finga na te biso za polémique à musique to yaka nango toso chrétiani emsu BCBG na maison mère ça ba guerre loyale on n'est pas des ennemis na ko ya ko finga papa ba tout en éducation na zoa même papa biso beta nga mabe bébé national que je salé dans mbanzango pour nga mundibu mbanzango ba to tala ba ebi donc maman na biso lelo a rolingate a mona nga na fingi mama batu. Alors finalement ben lito quel que soit l'âge donc ma Monique je sali donc pour vous dire que batunyo so baloba Sankara finga para mutu image ezalate ba biso te c'est wana internet la gite so internet la gite ba image ali tabembo c'est wana pe internet la gite so beti li tabembo siko image ne bo ya li tabembo monani yange monani tendedi donc pour vous dire que ezate pour que tira la pe ko salati ya moni bato comme on le n'importe quoi na komba Sankara so aye bato ba baby sango na tout à l'heure na betelemo le solo ngelo ba kizanga na mata avion pa mpamba pourquoi ngai vina nga mobimba kaka wera ko faire voyager senga na kenda ba payer belé na zolemba wera famille na biso to sepela tenengo memanga ba poto pa mpamba na lembi na zape mutu quand même luka pe mutu musuna pema wera pardon na lembi lelo wera son as artiste mais à côté ensemble donc aye pe ko apporter un plus aye yango ya nzalate azade ana ba immeuble na gombele seul musicien azana des immeubles chimie azana ba denda ko depuis grand kaleti lelo mise mo azana banda kuna gombati wera na revenu na ye donc so net par mois akokoma na 80 000 à 100 000 na ke na prière pour na kotika nengola te na saluer type na cher Seigneur tala ngai na bani ko somba voiture na neni ni wana maiki bukeba ya zobeta makolo Seigneur na pesi banzungu awera mbote mapapa ya wera mbote na pesi badra ya wera le seul leader atala le tangara so ite akola mukapena bimpotite ni masebe lali seul leader musoko mona so yondere fleuve Congo Lualaba na mbeto au Seigneur
na saluer madame nanga Lindia de l'américaine na saluer ba mbwa nanga baliaka koleka batu